Bonjour, bonsoir, Nathan écoute la bino, tout ça awa, le plateau la bino J4 cadence info.mo.com. Le lot tout ça pour nato le blanin, le lot pour nato le bla parce que makambo tout le monde en France, n'engez allé koleka, na sibino bozo mona, makambo belé, salaire y a bien été, dans 2000 euros, mais comme ça on a fait une moitié. Nous avons 1500 euros, comme ça on a moitié, bah charge les kébélé, na habité. Pourquoi le lot français, comme mais si tu as la crise dans le pays, nous sommes, on va toujours. On est là, tu as parce que France, ils ont beaucoup. Merci mon frère, il y a beaucoup de il y a beaucoup de connu, il y a beaucoup de délix, il y a beaucoup de prières à cause de nous avons pénétré mes bases dans l'organisation. Mais le lot, comme on a merde dit, bon, on a pas jeune, on va bloquer 3 semaines dans notre week-end. Samedi, sur ah ouais, ils ont sous on a habité maintenant pendant chaque ça yo on est à 6 jours on a peine ya ba jeune ngi ba bloqué partout autoroute c'est comme on fait les ba bloqué karaté ba commerce sont là parce que la voiture ils ont côté mingité habité maintenant yo pour yo analyse na yo ressenti en merci Parti l'abondance NJ4 toujours donc il attend donc il sent donc mon boulot bah tu vas s'abonner parce que émission mon kitoko émission moko il est bien émission calme et maquillé l'été donc selon là il lo kwana oyo ba gilet jaune bazo sala donc ils est lo comme boy bazo bundela mboka donc il lo nanu ezopesa ngai sentiment bazo bundela mboka mais toujours kate ki kuna masase betaki bazu babomi mutu voilà kuna masase betaki bazu pona bazo bundela mboka police bandi ko boma batu au contraire awa kutu toujours mona ki bango kutu peuple kutu azotaki tina policier mais policier azaka pona obatela peuple pona ko protéger peuple mabeza la te donc c'est ça donc il openda ngai ezosala nga sentiment oyo kokutana bamboka oyo donc pourquoi pas pe kezala na bamboka na biso oyo nyonso ezoleka awa presque 3 semaines déjà yango passé donc soki ezalaki na bamboka na biso nde deside okai bamort ekozala ata ba 1000 mais awa mpenza donc c'est bien ezolakisa mpenza ke mondele azobundela mboka na ye mondele alingi te mboka na ye ezala na baproblème mondele alingi mboka na ye donc égalité makambo tu ya malamu ezala donc j'espère yo moko ozobeta utoloba yango tout à l'heure awa donc tozobima ba 4h 5h 3h mais ozomona mpenza ke ntango ozwi mbongo yango mpe boye oye ezokoka kaka te donc ils ont cocaté tant où il y a ma charge, il y a ma palais, courant, maïs, gaz, tout ça. Aux autres approvisionne en palais, au salaba mamba mike donc il au moins toujours se retrouver dans les donc il y a un peu là toujours senga donc idée au bazuba qui est dans mon tina suka ti solution que zoma donc ti solution que zoma en tout cas pour nanga bravo donc il on a au lobana au gayangwa merci. Ah, oui, mon collègue nangai tout ça qu'on analyse naie makambo o bozomona yemuka lobi hein yemuka nesi mama sanini mbala ndenge ya banayi ko tuna susu toi na émission na biso ya connaliser idéologie voilà aux émissions connaliser idéologie pourquoi ton analyser idéologie parce que idéologie n'est monté ça makambo yo va na parler aux obelo moté on va na parler au sein l'autre on va na parler car on ngai boy mais school lo ba tout sur la a comme s'engagement j'ai né ici je suis français mais là je vois maintenant il y en a pas de français non là maintenant je vois maintenant les français c'est pas français parce que j'ai né ici j'ai grandi ici là maintenant français à tout aucun manamboka nae bon biso ba noir aucun manengente car toujours côté esprit mabe na muninga nsoki moteur mais bon moi siko ba ben esprit
ya kolendisa mpena yo moko ndenge mpena bazolendisa mpena vi na bango parce que babimisi mpena face mpena a na bango ya galère nabi te so ocomprendre mpena omite babimisi mpena face a ya galère mpena ya bandi mpena wi non baloba babima obi kote mona monaki susu baza mpena koya kotikela bango badamas oyoma te mpena baza marche parce que donc Congolais, ennemi à Congolais à Congolais. Ennemi à Congolais à Congolais, tu vois, parce que même en Europe, tout le monde est Congolais, a été avancé. Mais tout le monde a été français. Et là, on dit donc mais donc ils seront bimé à la t-shirt na libanda donc à photo benga pompe po mbala moko donc il m'a tout ça malili mais o bazolanda on na Afrique bo tala on na télé tile bo on na bato na batie ba gilia na bazala malili j'espère bo on na ndi bazotumba ba pine bazotumba double pile pour la nini bazana souci ya mboka ba télémeli mboka français pire donc français pire bozo mona te ki o ngai français moko boy noir mo bonga na botama to mona bango te to mona pena ki d'origine ozo mona na donc français d'origine azobunda pona mboka na pourquoi biso ba congolais donc biso pe ba congolais tous à la union biso pe ba congolais tous à la bana tata moko mama moko parce que ceux qui tous na union o tozo mona awa j'espère ba mboka na biso pe e kende malamu ozo mona ata to kokoma lokola bango te lelo ou bien lobby mais nayebi ke soki toza déjà union tokozala déjà na lignée moko boya malamu oyo ekepesa malamu mais bato bazo comprendre te mais RDC za mboka collègue na ngai obinga na kati yote ningo za na siko na minute oyo yomo bulesko ndeba yomo kutu olobon tout à l'heure bazo kundila biso aller moins mirai moins na Espagne azolo bango azo ya Paris aller jusqu'au à Paris parce que idéologie mo ya mo siko ta siko ba kundila biso na ninga idéologie voilà so yo pona yo pona ozeka to na tseka pona ba jeune ba comprendre voilà ne ba osine kuna na régie de train na des minutes sport politique émission pona yo siko na persona oza ko remercier ba nani o baza ko soutenir ba idéologie oyo pona le to ça peut moins avantage ya ko sunga ba famille nationale kini parce que so mbo ngo to ra ba ni to sunga kini a be charge mote kini to ko sunga te voilà yo le bini pona bato baza ko remercier pona to politique émission biso en tout cas bato oyo nyonso bazali ko soutenir makambo oyo merci que Dieu vous bénisse parce que toujours nyo kwama donc binomo bozo mona makambo oyo ezoleka awa j'espère que ba famille belé bien ngote bazo mona ka ke mwana za na poto yaya za na poto papa za na poto leki za na poto mais obiso to vivre awa moi bon va comprendre dans ezati donc nzambe asunga eleka malamu po sala bien biso pe to za la calme avec ba famille na biso merci www.ngkdécadenceinfopromo.com Nasir bonozala toujours natan na kata chaîne bino pona bomonaka biso na shaito za awa pona kaka kopesa bino ba idéologie o azana besoin à contacter biso pona ba sujet na bino ndenge tuta na pona ko analyser to ngo so skelo nyoso ya mabene ya malamu to analyser shayote voilà parce que tu as besoin de développer nous congolais à mon appel oui tous na po tout est pour tout ça des missions ya politique moko boya finga moninga ya kotonga moninga ya critiquer moninga non oh ça NG4 tout ça a pour notre message je salue batunyo o za kana biso ba bi batunyo so boze belé masalanga partout kapangala ba sanité tété Thérèse hein to bo sanité pi petit saint propre Zizel Chumbu Babi boza ebele